kolinga baninga te yo moko fozala na dindako olala bandako ngo kan obona tambola nango omoni ba ministre wana ba batu wana ba mbouteillage la komona bango ba soso bazo gêner ba pepo bango ba leka n'importe comment bango ba mona na bango ba chegete baza pressé ba kena nulle part c'est ba kena le musuka pressé le mususu mongo uti ko zopa na biso kena le mususu na poto tia to na continent na banque azaka jamais pressé que bana mo boye balia kité bangi bakufa bangi bakata motema bazo que non ba kena toujours pour un intérêt privé na bango moko na éviter na cadre bolingo non donc malédiction na chose ali niveau ya motema mabe ya mayele mabe manque d'amour bolingo ezate na cadre bolingo zolo ba na éviter église qui mangisa bata na trois principes moko bolingo mibeko pe misala amour faut bazala nango mibeko bato saka yango pona ko to sape moninga misala bazali ko construire bali ko sala bango moko sans que basenga pa ya mutu pona yo ko lobela oni parce que lobeli kama bolingo ba raison si vous faites ça les langues promettre les gars ça les langues yango wala kaka mibeko bolingo pe misala omoka oyo mobeko ezate ça ne va pas donc comme presque na suka ko fiolo mi de prototype on a évité conseil to lité ani ko pesa na ba téléspectateurs na biso pe lité ani ko pesa na ba kimbangi chez nous so bazali ko lando na monde parce que c'est la première fois que na télévision na biso c'est vrai que va te belé ba le kaka na landi réclamation na yo que non bozali pe ba tout il fallait pe to le kaka pe nenga na pa ne ba ninga muso pe ba le kana ba chaîne susu conseil ni to lité ani ko pesa na ba kimbangi chez nous so bazali lando na monde ou bien na ba téléspectateurs bazali lando na monde roi Salomon azalaka na basi belé nazaka na basi nyoso te azaki na mwasho bana olinga na bakisi pe lisusu kopo mai eleki baleka uka na valeur na kuma na nga bible te monsieur batsenga na groupe wana na komata deux phrases donc évangile selon Kofi te mais so batsenga na groupe bato ba sangisa bango ba koma bible na pesa ta deux phrases nga itika et nga kota na chapeau ona lelo na pesika o cadeau na pesa mo po sekisa yo problème soki na mo polémique mandefo ya ba brital mandefo ba toujours groupe mais et au tigre la petit ya matiti ya miso pour matiti ya miso ka so yena mokile bimi déjà et ça la déjà ne bande mandefo faut la temps mais il y a toujours brital mais au tigre la petit ya matiti ya miso. Voilà, solo voilà l'émission la de se pedi. Ngala c'est qui na se pedi sikoyo na boye comme au alobeli boye alobeli ke voter. Émission sans politique, sans mais je expliquer bato ba Hollanda. Na lobeli boye ça vérité. Na boye que vraiment non mais ça vérité parce que au Pierre nga c'est la bibliothèque na te ya kapé. Omoni mutu so teye elle mo pe fa lia. Elle mo pe fa sepela. Il faut pas mutu so Hollanda on a commis traumatisé comme banga. Auto amateur voilà pour battre mingi so battre amateur mona likambo été mais la taba été dans la mélange battu quand même maya mélange tout comme miliki moto ko teye phase appel de bon numéro c'est à dire teye le ponga 500 côté na divertissement c'est à dire esprit à moto il faut en kimia moto so teye il faut pas nous tourner ces là il faut pas monter dans la commune somme moindre molile te mais ngana linga mono yembi a capella ya nzembo yembi za malamu mingi ce qui peut yemba qui atama morceau moko pe ya bonzambi o ekote ya bat ba separateur parce que yemba mingi bolingo te kuna pena yemba kana ngai Seigneur yondo yebi motema nanga nuit et jour yondo yebi bolingo nanga pona yo Yesu yo papa ngai yondo yebi voilà na concert nanga ebetaka tout comme na yemba pe Yawe ya bolingo, Yawe tiki sabato kolela. Yawe ya bolingo, Yawe tu wana tena Kofi ya ebandeli. Voilà.
Voilà, qui a solo bata émission na biso c'est vrai n'est pas le que un jour batebele ba kolobake Kofi Azaki prophète parce que makambe bela lobaka to yoka bango ba thème na bango ba phrase ba sala na banzemo na bango c'est vrai mingi ba yoka kango nenga uti koloba mingi pe ba sala moi ignorance on dirait non assemble la yoka ngo te me ba yoka ngo sala bango pe bien mais biso posa na biso ya la kito la ksafa ya batu ki a solo bato ba yembaka ba yembi ya nzembo ba ya mboka na biso bazali pe bato nzambe asala ba yebi pe liloba ba yebi pe bible bazali pe na ba conception na bango nenga bazali ko mona na makameta li religion to ekartaka bango te na makamanda mais tu dis que c'est vrai bazali pe bato ya nzambe ngana sepeli na bino mingi to sepeli pe mingi na Koffi Olomide ya équipe na biso mouvement tozali awa merci pour continuer kolanda émission na biso to pesi bino mbote botika malamu na komba tata mwana pe molimo santu amen. Así